ezalaka théâtre te tango toyebisa bino keba élection kozala mingi bochaka tembe mais botala déjà kelelo oyo seni asali lancement officiel de manière que ndeko nyonso o ayebi a postulé abana déjà ba campagne avec impact na idéologie mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville ba diaspora partout au bozali la cadre de confiance et fidélité au peuple samson monda école po to sala no toujours musala kitoko. Sikado fongola édition la biso mokwalele oboye bake na discours na ye liboso ya ebele bakinois o bakina Stade Martyrs na cadre ya lancement officiel ya campagne électorale na ye bondi melangai ke Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ke akoki jamais ko coopérer na Paul Kagame tozo ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo bondi melangai ke ba campagne électorale est bandit déjà avec impact et idéologie kutu na ngambo ya Union sacrée de la nation. Candidat na bango mwana moka Félix Tshisekedi afongola ki masolo na ye mokolo ya dimanche le 19 novembre na Stade de Martyrs de la Pentecôte mais akoyeba na discours na ye devant ebele ba congolais oyo bazalaki wana Félix Tshisekedi abimisi agenda ya mabe oyo ebele ba opposant bazanango aza ko reverser bango ke baza manipuler na ba force étrangère pour la contraire République démocratique du Congo abeti simbondake ezala ba candidat misusu oyo baza fabriqué na ba étranger pe baza kolalisa biso pongi na ba discours ya lokuta kaka po basalela ba programme ya ba paya awa la République démocratique du Congo asaki na ba congolais basala attention pe alobi ke bakoyeba bango na misala na bango po baza même incapable ya kodénoncer Rwanda ya Paul Kagame oyo aza koboma ba congolais la partie est ya République démocratique du Congo kutu il faut boyeba ke a critiquer Paul Kagame ndenge aza ko soutenir ba rebelle F23 oyo baza wana kaka po la koboma population ya République démocratique du Congo la partie est ya mboka alobi ke yela Paul Kagame bayokalaka kutu lisusu te po aza moins sérieux pe aza sincère te na nyonso oyo bayokalaki po la kosa kimia pe kosilisa ba massacre na insécurité la partie est ya République démocratique du Congo donc bakotika la koyokala te si liwana bango la cadre de rappel bondi melangai ke seni a lancé ma campagne électorale kaka ndenge calendrier électoral eza koloba yango biso tosengela ba candidat oyo bazala kolela bapongi boye bakema solo esi ebandi ngonga yango oyo bokima pe mbango liboso ya mona ekolo po tokosala no musala no kitoko kaka ndenge tozape kosalela baninga yango tobetisika kambonda sauf imprévu bondi melangai ke Félix Tshisekedi Tshilombo akobana ba campagne na ye mingi na territoire ya Tchela kuna na province ya Congo central. Ndeko ya Congo bondi melangai ke sauf imprévu mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo candidat présidentiel ya compte ya Union sacrée akobana masolo na ye la province ya Congo central mokolo ya lundi 20 novembre mingi na territoire ya Tchela nyonso oyo eza na cadre ya campagne na ye kaka pola koluka population ya Congo central bapesa ye lisusu confiance azonga na pouvoir bondi melangai ke Congo central ekozala nde première étape ya campagne na ye pe ekozala dirigé na mwana mboka André Wameso, Judith Samunwa, Didier Boudimbu, Guy Bandu, Floribert Mbachi pe Patrick Yala po bango nyonso baza ko gérer masolo ba campagne oyo eza pe na relation na ba organisation féminine na ba parti politique na ba confession religieuse logistique finance na relation na ba notable kosangana wana ezaka la cadre union fait la force avec objectif ya kopesa deuxième mandat na numéro 20 na compte ya Congo central awa tozaka kotala ba stratégie nyonso oyo ba leader baza ko kumbela soki ekofuta kitoko na suka ya ba vote biso pembo na ekolo toza ko souhaiter en tout cas tobeleli ke nyonso etambwisama kitoko surtout ba candidat présidentiel po partout bakoleka boya mabango avec impact na idéologie parce que mutu na mutu aza koluka kaka intérêt ya Congo yango biso tobetisika kambunda toza la période moko oyo ba leader nyonso bayebi ke ba postuler baza na besoin ba visibilité bango ezala ya kitoko mais keba bakosala lo TV ya WhatsApp obimisaki mbongo pe élément na télévision ya solo et monnaie nango te mais pesa confiance na mona école pour to sala ba reportage ya bien pe ekoleka ba chaîne partenaire ebele to za sport publicitaire na biso oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence,
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na television te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Opposant Martin Fayulu pe asali lancement officiel ba campagne na yeme esalama ki na grabandulu to sanan élément oyo. Mboka Congo Bomoko biso nyonso ekolo na biso nini? Ekolo na biso nini? Tata na biso nani? Mama na biso nani? Moto akabola biso te. Ndeko Félix Tshisekedi aye na division, aye na tribalisme. Est-ce que tokondima ye tribalisme? Ndeko na ngai, bandeko na ngai, moto akosa bino te. Tozali bana ya tata moko, tozali bana ya mama moko, tozali ba Congolais. Mboka na biso Congo bafumu bavandi wana bomoni bango te. 3 candidats opposition kaka le debisa bino ke ba candidat mi baza bango ba tente ba kokate bango babaki éponge kaka pour ko soutenir mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe abi ma candidat commun ya opposition. Mwana Congo boye bake mbonge eza kopesa mopepe nango na ebale ya opposition na cadre ya koluka candidat commun oyo ako représenter opposition na ba élection oyo eza déjà prévu le 20 décembre 2023. Tellement que ba campagne électorale ici et bandi ya kokama jusque là atako ba délégué na bango ba kendaki ko sala masolo na Afrique du Sud na sikaka eza ko simba te na oyo esengeli ko simba eza que sur 5 candidats oyo esengeli ba sangana pour ba bimisa candidat commun déjà 3 babwa qui déjà éponge kaka po ba soutenir candidature ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe eza bongo Dr Denis Mukwege matata ponyo pe Delis Sanga na vidéo moko oyo eza na ba réseaux sociaux mwana mboka Augustin matata ponyo l'homme en cravate rouge apesi ba éclaircissement ya décision na yeke peuple azala besoin régime échangé. Bango misatu oyo bazalaki komona na lokola ba poids lourd ya opposition bondi melanga ike ba pesi shora bango et pa Moïse Katumbi Chapwe po abeta bona mboka Félix Tshisekedi oyo azali candidat ya Union Sacrée na bangonga ba élection ezali prévu le 20 décembre 2023. Désistement volontaire oyo et ça na dernière minute pour ba élection esalema bondi melanga ike et kopesa ba chance na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe asala ba campagne ya kitoko. Mena oyo etali Adolphe Mozito na mwana mboka Martin Fayulu bampangi mibale oyo toyebite soki bakokumbela masolo ndenge nini. Dossier oyo en tout cas bondi melanga eza vraiment à suivre yango biso tobetisi mona esusu ke toyebisa bino ke ba candidat mingi bozali komona niveau présidence basala bango ka ba figurant bakokokana bango ba campagne te toyebite nani akotsaki bango to nini ebazami na sima na bango po batsa babulu ekele ba campagne oyo parce que masolo oyo natika kesa ngo ya 2 ou 3 personnes yango tobetisi kaka mbunda ko voyager partout na kati ya mokili et comment kosalama kitoko grâce ya implication ya quick travel visa parce que bango bazoko sunga mutu du début à la fin okebe voyage kitoko okolela te pe oko perdre le côté avec impact la idéologie pe la prix moko abordable. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba
yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Pour ça, la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. Ma visa ya où est Bima, ma visa ya Canada, ma visa ya Afrique du Sud, ma visa ya Cuba, bref, ma visa ya Mokili-Mobimba, tout ça limité. Pour conseiller la bio, assistance, côté prise en charge et la qualité. Pour faut un bon moqué, parce qu'on doit avantage et belé. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Numéro 227 ya Changu, le président Insino Kabamba a aussi mon bembo mouné le coup de l'Europe. La cadre de Bongisa Masole, fondation de Rebati pour la cadre de Bongisa qui est Masole, et capable et ça m'a kitoko. Bamba qui kitoko coup de l'aéroport, être sur l'enjeu et Kalaki Ndegenini. Yannick Kaloso Azagina compte Yambonda Ekolo. Ndeko na ngai tango toyebisaka bino ke mboka na mboka to bezamba na zamba ezala mokolo nango mingi batiaka tembe boyebake mambu masobele makambu ebani avec impact na idéologie et surtout que senie moko asi alancé makambo awa tokomele ba campagne électorale boyebake ba vrai leader ya solo bakomi deja koyebana botala lokola awa ebele ya mokili oyo bokotuna tozali wapi esi emonani tozali na aéroport international njili esika bamembre ya fondation les rebâtisseurs avec impact na idéologie bayaki koyamba les grands leaders charismatiques Papa Changu, Bakisele les samouraïs du changement. Mwana Mboka Insino Kabamba, les candidats députés nationaux ya Changu, numéro 227. Boyebake autaki mikili ya poto kotambola na cadre ya koluka kobongisa ko planifier masolo ya fondation de bâtisseurs ezala kitoko kaka ndenge alingaka en plus na cadre ya kosala ke ba campagne électorale ezala kitoko bato bazwa biloko ya kitoko bato basepela na idéologie malamu akendeki pe ko préparer yango po nyonso ezala kitoko ebongo tango azalaki babele ya Kinshasa bandeko oyo ebele oyo baikoyamba ye depa babimi na aéroport na carnaval kitoko malembe ti bakomi na base ya fondation de rebâtisseurs bino moko botala le président fondateur ya fondation de rebâtisseurs mwana mboka Insino Kabamba numéro 227 national ndenge nini amataki po apesa message compte rendu ya nyonso oyo auti kosala mikili ya poto. Bon, voyage de l'équipe na kimia nyonso nakendaki kaka na cadre ya koluka ba partenariat na fondation les rebâtisseurs. Webi fondation les rebâtisseurs ils ont ça la mamba minene na Changu. Alors ba investisseur moko boye ba partenaire moko ba bengisaki biso na équipe ya fondation to komaki sur place. Tozu ba contact na bango tozongi donc bientôt bazoya pour lancer ba activité autoza nango pour encadrement ya jeunesse. Na yango bana Changu ya bayokaki ba habiter le rozo memela biso makambo malamu ndenge wana photo ya koyamba yo et coïncider pe na anniversaire na ngai toyembi ensemble nde ozomona siko moi esengo toza nango lelo Baka Sabinote
tango bamambo fondation les rebâtisseurs bayoki message le président numéro 227 mwana mboka Esino Kabamba oya changu bino moko boka bendenge nini babetisaki mbonda toyoko yamba président na biso Esino Kabamba les samouraïs du changement. Donc papa déjà comme akomi na mabele toza pe izaka mabele na ye doye mokonzi koto nyonso. Donc numéro na biso za 227 fondation les rebâtisseurs antenne ya dokolo toyoko yamba papa na biso Esino Kabamba. Donc toza na sengo papa to souhaito bienvenue na mboka na yo. Donc eza mabele na yo retour ya papa totikalaki neti bana etike mais tango papa annoncé ki azozonga lelo yango nde to mobiliser ba base na biso toye ko yamba ye toye ko mulakise ke toza na ye ensemble ndenge toujours toyo kanaki toza déjà na aéroport na bana membre tozali biso nyonso belé des milliers de jeunes toyo yamba président na biso Esino Kabamba. Esali kitoko comme on est le président fondateur il y a les fondateurs et les rebâtisseurs mwana mboka Esino Kabamba candidat député national ya changu oyo akanga changu asimba changu na motema moko pe bana changu ba pesa e komo papa changu po musala e bana kitoko sika kokosa bana changu onga matebla simandaku onga ngai onga kome atuka pardon sala mokili na yo po changu eza Esino Kabamba numéro 227 na lobini numéro 227 ne akangi changu mobimba ba onyo surtout ba kwei ba kale po bazaki likamba lo ba yango biso to beteli mbonda numéro 213 ya moamba candidate à député national Mama Dostine Njitobe mama sociale yepe asaki lancement officiel ma campagne na ye mingi mukola dimanche le 19 novembre kutu abalaki yango avec mo bangela carnaval tant d'éléments autres ça qui on la cadre toujours ya la sabilo po boy ba kema solongo et tambusa ba kitoko Mwana Congo, boyeba ke lancement officiel de la campagne électorale, il y a le 20 décembre 2023 et bandi avec impact dans l'idéologie. Et bongo boyeba ke, na niveau ya mwamba, Mama Dostine Njitobe, yepe alobi, na kotika la simate, abalibe campagne na kitoko, na carnaval obozali komona, bazaki ebele, bakutamboli limete, bakoti mombele, babaluki ngaba lemba, baeko shite mingi, na fiki na lemba pour la kade kaka, yako sensibiliser batu de porte à porte. Nyonso oyo, la kade kaka kolukake, masolo na etamwisa bakitoko. Bina moko boye bake, Mama Dostine Njitobe, fondatrice ya fondation Dostine Njitobe, azali candidate député national, mingi, ya moamba pe numéro na 213, et kolobake, bana mombele, bana limete, bana moamba mobimba, en tout cas, ye wana candidate na bino bope se confiance po, et sengeli, botinda e mingi, na Assemblée nationale, alobela bino, aluka intérêt, ya moamba. Toko sabino te mususu azalite bino mokobolo kanenge nini babetsaki mbonda motema nange tondi na sai naza nesengo munene puisque lelo tango président de la république oyo aza président nanga kombone Félix Tshilombo Antoine Félix lelo alansaki na seni ke ouverture ya campagne bandi lelo de 19 ngai pe na côté nanga nalobi na utika la kimia te na équipe nanga nyonso totelemi pona kosala carnaval pona kosepelisa mokonzi ya mboka Fachi Beton nazali na moamba numéro nanga nazali candidate député national numéro 213 200 combien ezali kitoko en tout cas mokako soit bana moamba matete partout bandimi yo Mama Dostine Njitobe numéro 213 basi batini yo déjà kenya déjà kota na yo déjà Assemblée nationale voter ba loi o sekeli po moamba vraiment ba se pepe ba mona vraiment ki solo ba poni mutu na bango ya kitoko yango biso pe to fuyo mokako soit pe to beteli yo kaka mbonda tona na mamuke élément o écrit dans ma tête à proposer biso par rapport ya lancement officiel de la campagne ya Félix Tshisekedi ndenge nini elekale kuna na stade des martyrs. Lié fierté na ye congolais akotonga mboka na ye na ndenge elongo bani yango wana nalobi poto sala makasi wana esengeli to pesa nanu congolais
éducation ya malonga tozwi éducation tofongoli yango tolobi bana ya Congo esengeli babanda kotanga soki bana ya Congo babandi kotanga alors bakozwa mayele ya kotonga mboka na bango. Alors mayele wana bwete bazwa yango, mayele wana bwete bazwa yango. Oui bana mboka na yoki bino na likambo ya dollar kozongela yango. Merci. Jean-Pierre Bemba Gombo, président MLC, a signé un candidat, surtout dans l'allié, va voter quand Félix Tshisekedi parce que, à la premier président, on a moyen de manière que l'armée congolaise est comme vraiment qui toque. Ndeko ya Congo, boye bake, na cadre ya mobiliser population pour va voter candidature ya Félix Tshisekedi azonga lisusu lokola président République démocratique du Congo. Bondi Melangaike, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, leader ya MLC Abetisi Mbonda, ya kopesa bilan ya Félix Tshisekedi ke eza largement positif. Asengi na ba candidat nyoso ya famille politique na ena ba allié, ba expliquer na ba congolais lors ya ba campagne na bango ke eza important. Ya kopesa Félix Tshisekedi deuxième mandat pour et permettre ye asilisa misala kitoko o asi abandi awa la République démocratique du Congo. Abetisi Mbonda ke depuis tozali panda chef de l'État Félix Tshisekedi aza premier président oyo andima kotia ba moyen ebele pour la formation pe ba équipement ya armée oyo eza komata en puissance lelo pour la sécuriser ba congolais pe pour défendre l'intégralité nationale. Kutu ebele ya ba jeune recrues ba kobima kalate na ba formation. Kaka ndenge président Félix a outi ko lancer campagne électorale na ye mokola dimanche le 19 novembre awa na Kinshasa mingi na stade des Martyrs. Bondi Melangaike Jean-Pierre Bemba Gombo pe na occasion wana a lancé programme ya ba construction ya ba caserne militaire kobongisana oyo etali ba salaire ya ba soldats na kotia loi ya programmation militaire. La titre de rappel Bondi Melangaike MLC en étant membre de l'Union sacrée de la nation boyebake a kobeta ba campagne avec impact pe idéologie pour Félix Tshisekedi azonga lisusu na bokonzi. Awa tokosenga kaka nyonso etambola kitoko po motola ngamu na ye azali koluka pe ba intérêt na ye yango biso tobetisi kaka mbonda. Début ya ba concours ya ba chorale surtout ya Tchangu ezaki organiser la fondation Les Rebâtisseurs à travers un numéro 227 ya Tchangu mwana mboka ainsi no kabamba les samouraïs du changement et banda kitoko tout ça élément oyali kaloso asalaki. Tellement que Asaga Moussalane avec impact de la idéologie Bana Tsango, pèse comme Papa Tchangu, les samouraïs du changement, Mwana Moka ainsi le Kabamba, numéro 227, candidat député national, Bino Moka Boye Bake, Bayamakie, la communauté, Yaba chrétien Nyos, Tchango, la cadre, Y'a lancement à concours, Yaba Koral, Yaba la Tchangu, et Salame Kitoko, la église Yabiye là, Bino Moka Botala, Tango, Akotaki, Nengani Likelelo, et Betty Samaki. Keba église yo sotu ya Tchangu ba sangani pour la kopesa e bolingo ko lakisa ke aza koma mwana nzambe oyo Tchangu esengeli elinga e pour la Tchangu ba la candidat mususu te à part numéro 227 ele kala kitoko kaka ndenge boza komona ba chorale bazo sala ba exercice na bango déjà ya komi lengele po concours oyo sukalango en tout cas ba kozwa ba cadeau ya kitoko kaka ndenge pe ba match ebeta makala terrasse wambaza bomona ka ba gagnant na ba équipe tout et participaka bazoka quand même ba cadeau la bango e ba chorale na yebike ba kosepela kitoko ainsi no kabamba les samouraïs du changement autrement dit Papa Tchango bakisela ke numéro 227 po yangonde numéro o ba Tchango balingi pe ba poni en tout cas candidat musosalite Tchango mobimba ba foulé mo ko soit le belela bango voter bango ba loi kitoko po Tchango pe et changement en tout cas ko pesa Tchango est-ce que ina maboko na ainsi no kabamba yone charge ya Tchango yango biso
Tobeteli Yoka Kambunda. Un vrai leader, on a la vision qui toko à l'adresse de son qualité pour bailler la télévision. C'est l'adresse, et ça Kambunda école. On te dit que Boya toujours na bien on a awa. Ton l'examen avec impact de l'idéologie. Ton dans nos spots publicitaires na biso. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi genio soloko la politique, économique, socio-culturelle, religion, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomo na pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato batana miso ba omona Congo ezo ke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Abakisi mvula mobimba na bamvula 11 mai apesa ye nani mwana mboka Ezra Kalombo l'international ozali cordon adjoint ya fondation les rebâtisseurs en tout cas tobike kuna à travers caricature oyo silinga alede wana boucler complètement journal télévisé mokola lelo oya biso Bonda Ekolo mais nazo senga bino bande kolanga oboyebi ke o postuler Keba batela mbongo na yo ba reporter alokuta ba komi ebele azali sika mo asala kate ako filmer yo ba monter yango ba tinelo na TV ya WhatsApp ba TV ya solo les qualités parce que visibilité na yo e kozala te yaka ala Bonda Ekolo tokolekisela yango kitoko avec impact na idéologie na ba prix moko promotionnel tokotela ba bande passante ekolekana tokosala ba page magazine kitoko tokosala ba reporter kitoko ba cameraman na bien bazali ba okita pour ça le ko moya bien ekopesepelisa yo pesa biso confiance pe Sambongo na yote. Toujours ça toujours musala kitoko. Merci nandeko na sima caméra mona mboka disole pe montage de réalisation écrit de Manté Tanga alede wa to la segna bino. Bon continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na Bonda Ekolo officiel pe bola biso ba sport publicitaire na bino ba activité na bino to lesango kitoko. Awa to ça musala biso bien po Nzambe azala biso. Donc si vous voulez mobimba et aventure c'est que la musala ya solo pe ba partenaire chaîne est belé. Boya bien comme le capé bo se fait la kitoko. Donc la prochaine maso collé sur azongité.